na bomate na bomate pe na otikala ko bomate tant bango bazala te wana ngana zala na vie de loin. Dieu est bon que poison na bolo ba ke pour la télé poison il est encore en vie. Ngana ya bibino bozala te pona ko panza bozala te pona ko kotisa haine moko entre nous. Nela za a toi mba toi pa na boti osa ba za za o mo sa boti apa na ngato na ye na za na yo siko oyo so mba na zo ba te eza yo to ye o asali amabongo pa na ko po ana bino o mana bino ozo ta na mo ne tuna na mo na mo sa ozo na mo tuna esa te na ne ate butu e umeli na bomo inangai tongo ebonango kotana na misabu moto nazomona te bilaka na yo nateli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya kanda taba ikote sensi nganda taba fenenene nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raph Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raph Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te. En tout cas félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo promo Bogotosa la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Raph Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Nicolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou, Congo promo toujours, grande puissance.
Camon. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babundana nango. Rafingindo. Congo promo. Vous informez, c'est notre devoir, très chers internautes. Bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vit dans l'actualité. Tout est babang avec Yves Ipan. Voilà, nous sommes aujourd'hui en Galilée, mais pas Wapite Kuluka, artiste, comédien, Mouni Nambo Kanabiso, la star. Pouloulou, Chico Oboyebi. Et par rapport à faire accusation, il y a Ndokonabiso vie de loin. Oyo Ndokonabiso petit Nabiso Nkela, il y a un artiste. Alors ça qui une émission et Lelo et Memaki comme accusation et pas Ndokonabiso Chico Pouloulou. Tu décides qui bon na raisi kangito kita awa nangalema et pas wapi Ndokonabiso Chico Pouloulou avant daga to meka ko solane par rapport ya ba dire oyo lubami na bandeko ba appel oyo yazo ki libana mboka voilà yango moni lelo to komi awa na commune Yangalema te okuluka Ndokonabiso Chico Pouloulou voilà je pense que ça lui déjà plaisir avec Nabiso Dominique qui est ça pour ça musakata vraiment dans Londres en tout cas merci vieux ba mbote belé Ndekonanga Jamuluma était sa tête de Bissel et sans oublier le préfet London Silgan Nord depuis Londres et pembe on a zomo dans l'appareil Dimi Dilantoto ba moto belé na John Lubila ba exe belé pembe on a moni pang de moi à mon cas cancel le verbe parfait tunga et pourquoi pas na maman Billy vous mon fondation to sunga ba veuve na ba orphelin déjà na ville Kinshasa azo sunga merci maman Torobo Sanaraote na bola mozali nango bota manango pokola nango voilà merci aussi na maman Milite Mamote mais tous peuple la mbeto maman Likelemba plaisir à trop na vienanga hein donc Loas les silencieux babi vive les mariés maman na biso Chantal et Sabé en tout cas déjà bazonga ki poto bomona ki ba mariage ni salima ki landanaki bana poto ndi bazala randengwana aye aluki Congo promo makambe salami kitoko merci Loas les silencieux tous qui wana na bagabana ba selena bande ko belé et merci na ndokona biso grand frère propre aussi hein venanga Ingemba Chovo na kati ya Paris wana bambote belé na grand sœur propre Eli Kalanda Stade de France toko tato solo la nande kona biso Chico Pouloulou et ça pour nous ça la plaisir na Jozo il a JB Service agence assis agence pas comme les autres na yé masoueza toujours kitoko et voilà tobe déjà porte reste quand ils sont biso to le Chico Pouloulou parce qu'avant nakawa to yeba la réalité la vérité est-ce que yé mutacha qui posait pas vie de loin to le kuta ba kosela ki to yeba mais botaki déjà une émission avec Yemoko vie de loin à l'obaki par rapport à faire ango qui est ndokona biso aza voilà, bonjour Ndeko. Bonjour. Chico Pouloulou, star. Est-ce qu'Azali? Oui, Azali. Où tu peux la mukara Chico? Ah, ok, ça va bien. C'est ton monia. Et puis c'est Yves, n'a pas réussi quand il va Libanda Congo promo. Et ça, c'est bien. Beaucoup d'artistes. Voilà, merci. Toko Tanamso, réussi quand il donc voilà. Parcelle, nous avons Chico Pouloulou avant d'arango. De coloquer car pour nous prouver. Bandeko basolo mama be hein donc yango mon to kiti awa on to luka Chico Pouloulou to yeba vérité ma beza wapi vérité pe beza wapi na na to na na raison to kota déjà to luka ndona mso Chico Pouloulou le boss américain Rafingindo merci à trop quoi babi ka uzusala kande to yokanaki on est toujours ensemble to so na ndona biso Chico Pouloulou merci tout ça déjà très bien. Oh, star, la star, la star. La star, danger. Mais c'est un gâteau, parce que moni, batba bengi, tout ça, ça m'a bête il faut te comme malgré au bois kobima, mais on a bête il faut nos adresse, tindi na ina parler, sans pourtant signaler, mais là-bas il faut nous comme la bonne santé à eux et puis à famille mobima. Ouais, Pepele, toi tu as un soubo comme ça, toi tu as un kit. Ah voilà. Tiens, il a mis ça, ma bête à la mine basta. Ils ont vraiment donc voilà. Tu vois, la vérité, ma camarade, nous sommes les lots, ah ouais. Et mon coach Chico Pouloulou Zali, parce que l'accusation, monsieur Yaka, n'endenga ma bête, mon suspect Yaka n'endenga vrai. Mais ce que tu vois, le lot à travers cette grande émission, tu vas avec Yves Pan, vous voyez la réalité, vous voyez la vérité par rapport à faire présent vidéo. Tout le monde va bien qui peut finir qui, va opérer ba kotonga ba tonga qui, va opérer la vérité, va le baki, va opérer sa conseil, va pesa qui. Mais tu vois parce que vérité avec lui-même Chico Pouloulou awa, pour ça la plaisir na José ba il a JB Service, agence assis, agence pas comme les autres. Venanga kaba kaba ngutchuk dans les chapelles de Genève, Bambo te belé et na bosanioté Guillaume Tissoaka le
président de tout le Congo na 4 États-Unis wana bambote belé et Chico Pululu boni libota mobima et puis troupe na biso ça va ouais libota ça va na ngolo nzambe et groupe c'est bon tous évoluer donc nous moni boyo ba nouveau combattant na côté si bon na monde nango donc karaté mi qui les découvrir bango donc bazaza tozana bango donc walinga ko tutena tika ba musika nanga do nazana bango po na ina me masko loko moko boye susu ezalate ko tsompe na kati ma théâtre donc pour découvrir bango wana moi parenthèse ndambo à part obike na ndimé na ngate ko ya si nazo expliquer donc pour ba 15 heures karaté ko na ngena boaka déjà na beta moto quelque part si nazo expliquer le bilan nga bon na oya kaka moi doute ezalaki mais ça linga pe bien quand même obungi te to moi comment on passe dans tous les cas déjà na grand malik on a l'équipe côté grand peut te fallait pour la giga star wa malmoto na komi ko bunga na mo muke malgré ngali mais moi munene mais quand même to ça les fois au monde to juka adresse star bunga raté skazali tout le monde na ki na moi facilité quoi mais tout d'abord avant tout Kombo ya Chico Pululu wana eutan wapi et puis na la pesa yo ouais comment Pululu wana eza grand prêtre sai leader mon leader que je salue comment on est utaché pour ngato na yaka mouvement na yaka na komba champagne parce que ya tali rôle nazo sala na komba champagne habiter champagne eza lix mais rôle ozo sala ozo défendre ba personne vivant avec handicap donc bana lelo comme on est comme Pululu donc pour na ye Pululu ndé bala na kina rôle wana donc tika la bongo quoi. Comment on a peine utaché mais le temps là quand ça gagne parce que chaque fois Pululu le kaka azarma reconnaissant et pas de connaît fiston sai mais na moment ba kéré le côté qui a makasi bino sai bo beba na makasi et koto sai loba koto Chico Pululu loba maintenant relation na bino na ndenge ni ya bobongisa oui avant yo biga départ nion ce artiste moi quelque part ils allaient toujours bon JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga na bureau alors. Ngane mukolo agence José Baïla. Agence César basée na Rennes. Tous les voyages ceux qui biloko comme minga mona ya kapona kabula biloko ba dériver za lebelete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ce qui biloko on est commis très bien. Ah, muto mukirite. Soda pour nous t'attirer collier. Bah refoulez yo. Et puis collier on a déjà signé. JB Service. Bah les sa pote, on est sur le lot. Et ça on va dire ça simple. Station s'intéresse na simanango au comment na JB Service. Zélanan. Quelle amène bah c'est carte mémoire. Oui ziga. Hugues la coiffe Icoté. Je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Icoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Icoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. C'est moi
moi besoin zalat c'est nga provoquer moi moko boye wana zala na bongo zala loyal et batune balinga ba mema na ndenge moko boye ranking to ndeni te zaki ranking te zala ka loko moko boye que non il faut créer pe leader tara ye fallait ko kuliva ko chube loko moko boye tant et pas répondre zo ça pe marambonde zala kaka malgré côté wana ni nauta côté wana ni na zwa makambu ndenge zala kaka donc wana to ko boya te place loko tambongo jamais ko boya ngo et non ils toza bien nga le barak et wana za père donc avant ils allaient nango ba bloc mo ya créer kaka de façon que marambo la musama mais jusqu'à quand ko luka ko créer ba bloc wana parce que ceux qui continuent qui bon ngeti kala sko ba lakin mon amité ma aussi là donc il y a un bon temps encore il fallait que luka sko ko cha fin na marambo wana ya au chrétien ya au finga wana tout et voilà quoi parce que toi déjà parents c'est un déjà parent aza déjà na bana mikolo déjà moi na liboso déjà à coli et né mon pena biso donc tant que tous ba parents to ko le kate to finga na toujours na télévision et on a arrêté énormément wana et voilà quoi l'autre tikala ka reconnaissance c'est ça que on a père na bimela wana et voilà quoi donc même film mo ko na do ça la court métrage mo boye na lobeli on maintenant on a BCT non qui n'a proposé à intervenir cause à la sûr on a sûr à moins qu'à la contre-temps à la perte à la perte na ngai donc à rolling bien dans les fierté na déjà tombe doit être le solo pour le temps doit le bela combat pour le la fierté na donc voilà donc les andéré ba mission minene ba mission surtout ba bimisa ba mission na bango ba beta masolo na bango za la fierté ba père na bango za ndé vie na biso yigwe donc toute la génération musique le ba jeune ba bimi wana les vie yigwe on prend vient sonner à ça la fierté na bango de mo lelo yo tango ya o ka que non pour lui la sali court métrage mo boeza na français. Vous comprenez? Donc, même si on donner na bandenge mususu ça sous bien ça fait fierté na. Donc on linga penza que azalawana et apporter sur ce loro moro boyo to apporter kawana tawana. Donc na bandenge na ba niveau mususu. Donc c'est ça quoi. Voilà. Et les lots en totali ba filmer belé et où le cas c'est là 4 ans, 3 ans, 5 ans passés. Chiko Poulou Ozaki invisible na ba filmer na ba ndonzinge belé. C'est-à-dire quoi? Chiko Poulou Staro bato sepela qui ceux qui ba monio na film et ça li bango plaisir mais à un moment donné Chiko Poulou bande comme on a soutenu ba film c'était dire quoi nini les gars qui m'a bien na kati yo na ba producteur surtout na ba ninga no pe bactère. Oui ba maman bongo tellement na répondre en trop et les lo peut-être cause la dernière fois ya go répondre na ba question na ngai ba absence on les a dû ba tomo bona cause ba problème. Je crois que ma bon etikala ko sala maté na biso na art na biso et il y avait des producteurs au babenga nga pona lo bagé pour en tout cas tourner le souté donc wana na kena ngona mukuse mbala moko suite ya ba ndenge komaki il y avait des artistes et comédiens basangana ki pona luka ko déstabiliser pour lulu. Vous voyez donc c'était comme ça et Baomer le Bapulu a comme fier, a comme cher, je sais pas pourquoi, Baluka a créé Mambo Bongo. Et après, Bara Ben a vu son émission, c'était Ngaï, leader Sai, leader Esobe et Bidi Bidi. Ben a vu son émission. Poser la question, est-ce que vous vous retrouvez dans tout ce que vous faites comme votre boulot, l'art que vous faites là? On répondre quand même na vie nae. Moi j'ai répondu que non, on ne se retrouve pas parce que ceci, c'est là, il y a des faux producteurs au Bakoti na Marambango. On a la lobelaka ming pour na faux producteurs au to comment qu'on vivre. Parce qu'il y a des vrais producteurs au Bayaka wana baneko ya des vena bisonet baremi kilo là ba Alpha Bokole ba Titi Kalou ba Hermen Kaba ba vena biso You Music ba Alpha Bokole. Major Zolozolo, on voit les vrais producteurs. Kimbuku, ce sont les vrais producteurs. Mais si ils ont des jeunes membres, oui, voilà tout. Nathan Babien, Major de Sadidi. Faut comprendre, ce sont des vrais. Mais ce qu'on a le bac, na chrétien Jomo Boya Kawana, Yabane, na caméra Nemo Boye, yo moni producteur à outil potoya à tourner dans mini DV. On a bois la race que le Guana, mais. Bango ba comprendre te ba cancer on dirait que ngana na bomi bango na ndenge mo boté on ngana le bec on se retrouve pas parce que il y a aussi des faux producteurs ba koti marambo ba ko bebi sabulo
Et les gens ont compris pourquoi on a le barabongo. Les gens se plaignent. On comprend. Parce que boulon ouais go be ba pas tant ba faux producteur ba ko quota. Ba producteur ba mo ba comprendre que non boulon na biso baby. Ba pirate commis trop. Ba faux producteur wana ba yaki bazozo ba biloko ba producteur on atangi wana ba sali ba ba ko dupliquer yango ko sala ngo ba piraterie mais tant que producteur yo ya ka sala boulon na yo dupliquer yo pirater yo mais ok pirater ba o ba ninga ba ya ba utami ki ba ya sa ba boulon na bon. On comprend. Donc dans le bela na sens wana ya après nezaka jalousie entre nous ba koti siko par là pour le bagano pour le coup ba go benga msusu neni timba film boye toi pour ça pour le kota producteur za la poto apesi film pas timba comprendre go bagano bon dans film wana o sala kota pe pour na kat ya o le baté pour na comme fier comme cher on comprend est-ce que tant que ba producteur ba ke jama rambuana ali bango pe ba komo boma mama ko neza pour la manka bino ba respect pour ba luka ko déstabiliser na ndenge tout mamutu même boye physique même spiritualité ko tagi na ndenge penza ke luka pour la kita pour la kufa et na kutena mamo c'était tellement difficile yango moni ça qui pendant 4 ans et demi boye na zaki sur le marché voilà c'était comme ça et tant que Dieu est bon, tout le qui est un peu comme bunda na ndenge tu mais quand on sa image jusqu'à ce que les lots moi image zongi na 1000 km ça là toujours effort ya koluka kozonga quand même na niveau ma ndenge zaki malem la on a le bakeno na za ce qu'on a des redémarrage dans le bien toujours que God bless God bless comme il y a mouvement wana God bless toujours na kati ya Afro Cinéma za la belle nanga moko. Donc oui Afro Cinéma za la belle nanga tout le monde a la belle il y a la musique eza mais autre que la belle oyo eza mambo ezoya donc on a officialisé on a noté mais dans peu de temps ba vivre Afro Cinéma et dans même groupe nanga pesa na carte Afro Cinéma il y a aussi d'autres groupes oyo bimaka na Afro Cinéma on a donc pas seulement ba massa banzonzing mais na récupérer ba jeune mususu bazana ba talent. Donc bazat na carte Afro Cinéma to travailler na bango donc dans peu de temps on comprendre Afro Cinéma c'est quoi et God bless c'est quoi donc voilà quoi. Et système de autoproduction pour la bien commencer à ndenge ni yo mo chiko ina idée na yo na moi ba 200 na yo puis si ba master production film yo mo konde bo mo sala lelo et comment ça bien non ndenge bon ils a pas si d'abord ils a pas si pourquoi ndenge biso to ebela ki ndenge jezala ki tonto sala ba nzonzinga CD c'était que yo kaka OK film yango ba pesi bino scénario et vous jouez donc tu incarner rôle nae c'est tout et les lorsque comique yo moko siko s'engager c'est bien ça bien parce que tu comprends des siko masolon ndenge za tu comprends les souffrances ba producteur ba ndori komona tu comprends biso mosko tu comprends les souffrances ba ndori komona mais ça bien parce que fongoli pe quand même ba cerveau ya artiste mususu et ba cerveau na biso fongwami ya roye parce que autoproduction ça la mandeni ni souffrance on za la neni donc to comme isko ba parents biso mais on dirait que non moi na moro à longo na ndaka ba parents a kesiko à se démerder moko ye ba vie eza ndenge nini talo ya kwanga voilà ce que moi je peux dire donc siko to batalo kwanga to ebisiko que non te na go benga massa malgré que to za ba producteur te to salon na ndenge ba producteur te to salon na ndenge ngala go benga ye tant qu'artiste allo pechanga ndenge nini na elo mo bona sala mais na za besoin intervention na yo na foute tant que producteur te na foute tant que biso parce que ye pa go benga ngala film na ye to solo ka ndenge za la moi na ndenge ka bien mais ce que ma beza nini ma beza que il y a des artistes qui ont filmé na ba chaîne mobo bazo pesa bango caché vous comprenez les bato musu bazo tsana ba site musu na ko tanga te pesi o caché mobo ya bien solo la pena muninga bien vous comprenez ma beka eza yango na place ce nous les artistes parfois nga lo ba keto lingana te yango omoni yo peut-être cause même sur $3000 mais yo bengi muninga po ezaka que non artiste et pas au bengo na film né tu lui donnes par exemple $30 $20 parfois $10 au moins mais yo sur $3000 au bengi no pe batu o teke bago dépenser plus de $1000 non
pourquoi lingaka kotika na mbongo belé pendant que olinga msale salama et ndegono pe artiste quand même à se retrouver pe na elo pas même comme producteur ni bano futa biso ba 200 ba 300 t mais au moins c'est pas ça pe muninga zo pe ata mo elo mo boya bien yango biloko ezobi misaki lelo shiko pulo balo komi trop fier exigeant olingi ko sala biloko moni to komi gigastar donc yo zo mona que bango batute yonde mutu yonde star yondo leki yangonde ba écarta yo par rapport à bloko yo non nga mutu écarta ngate mutu écarta ngate toza biso tout au travail parce que bantondo pas micro zo mona te zo kota te te rôle ya pêche ça société. Moi je suis un artiste nga na auto tourner déjà na auto tourner na bengi ba ona ngena benga même film on a bina osala na problème eza nini problème eza que bala kino toza na entre nous les artistes. Vous comprenez? Nga ba go benga nga ba go benga nga te. Mais ça problème te parce que nga les artistes j'ai l'art dans mon sang. Vous comprenez? Donc ça le ngote que non pour y azomi mona soki nani ami mona soki nani non. Toza artiste to benga na biso ba blo mo bongo. O mona film on azo bimisa kala mingi te o mona ba tete msu to beta na ba masa mso banzonzi ngo mona bango bazali. Donc ça que mutu nyonso linga mutu nyonso te. N'habite que quand on a danger, on a pour le fond ba film tout nazala. Tu comprends? Là c'était les producteurs qui nous appelaient que non pour Loulou, na pour intervenir dans film là. Et nous maintenant nous sommes les artistes, oui artistes et ba problème entre bango. Mutu mususu musubo mona na neti bo solo la te. Ninga yo kaka ke pour Loulou za fier. À ça les films nemo ba ciao te po yo kaka ko za la fier. Il y a d'autres producteurs aussi bazaki bongo. Que pour nous la fière tant voyez à Lucas quoi coutana pour nous mais point ni balo za fière point ni balo ba koza orgueil point ni balo ba koza cher maintenant solo na non donc c'est comme ça et ça va msusu baluka ki nenge mo roboye mais ba moni que simbité bon et les lots qu'on a travaillé non linga maramnanga et ils ont même plus nenge zalaki donc ba benganga ou pas moi je suis là mais ngai au moins na bengi ba msusu ba za na casting déjà na bengaki. Donc film on a préféré que moi tour et zala ozo moi making of ndenge zala kana tournage nango na benga yo ya et voilà quoi donc ezana ngote soki pour le danger te mutu na mutaza fier na boulot na ye fier na oya yebi et puis fier na combo déjà mutaza nango eza orgueil te voilà pour le succès belé en plein et belé oyo sala et nini et memela comme bonheur aussi malheur nini yana sima succès oyo pour le azala nango ti le lopé ozana kaka bonheur ezaka que on est là combo ezali tozo bunda nango toujours que makambo ezonga to le belate ba mamsusu na télévision tara eza TV ba bonheur ezali ba makambo ezali. Et malheur nezaka que bato baluka ki shit ya pululu bato baluka ki mort ya pululu bato baluka ki ko déstabiliser pululu ti na souka ti na mois de punière en tout cas naza désolé ma casse parce qu'on est là Dieu est pour nous donc voilà et voilà quoi donc tozali tozo bosser to travailler ngalo na lo baka ke to travailler donc avanda ki penza moi trop et voilà na ça on a tout ça ba mission mo belé na binga mosco na zongi ezate mutu mo boazi parti mo boa 4 sabi de retour de pololo non nga binga mosco na zongi chaîne eza déjà o na ba no boaka ba biloko na nga en même temps na zape na contrat déjà na chaîne mo bo na ça déjà ba biloko na nga et voilà donc nga na lo baga ke bato poto binonde bo banda makambo parce que binonde bo pesaki makambo comprendre donc ton bino bo impact uta na kini qui n'est pesi qui n'est nzimi et bino na poto bo confirmer ba artiste na bino bozala raté pour na yoka bozala raté pour na ko accepter ba mususu oyo eza o vérifier te et ça la bien te pour nous les artistes na bino na sepeli sabino et je suis encore là so na bina sepeli sabino c'est comme si na kufi te na zawana toujours pour na sepeli sabino et trop tard ezaté être absent sur scène n'est pas synonyme d'être fini. Parce qu'on est là, on bosse toujours, on travaille. Et bon, on a toujours un moment qui toko pour nous, on s'appelle Sabino. Voilà. Affaire Poison, Lelo et Baby Simo qui le bomi monde. Makambangonde angoyo. Yemo pena talaki ba vidéo mususu na ka ba histoire yemo posa ki empoisonné mais abi mutu musu ameli la poison. Affaire vidéo Lelo, vidéo empoisonné ba lobi pulu lunde mutu ateli vidéo poison to lo bango parce que ba mususu ba comprendre ina ndenge na bango.
mais badi ya petit na biso nkela ekendaki nango ndenge wana te mais bato mpe babengi bato asongisongi mpe kaka babengaki Chico Pulu mpo balobaki yo nde moto otieli vie de le poison yo tokosala boye ekoki makambo ya bajustice makambo ekoma ebelebele bete biso no ya yo moko nanu poison na yo nani nga otiela Chico Pulu poison mpo lelo bato mpe bakize yo ke yo otieli ndeko na biso vie de le poison. C'était en fait moko boye ezalaka anniversaire ya Duchesse si je me trompe pas. Anniversaire à Duchesse, tout ça là on arrive, tout ça que belé tellement les artistes a bien que ça va te belé. Na iba te so moi iba histoire en gros et vanda ni zalaka na fête te folie wana na ke nazo faroté Duchesse banine. Nazo ngasko na table na nga boye. Ba artiste na nga bazaki pona mema pe ba artiste na nga to zala na bango nazo nga namoni ba artiste na nga ba baye bière nga ba baye whisky. Vers na ngeza ki wana actrice na mo za ki wana bi leader nga na posa na ba whisky nga ba bière bo na linya on tetaka fona tetu kava comprendre na ina zo verre bo awele na verre ato se ki coûte oui abaye abeta maman clairon oui abeta verre na nga clairon asanza ba bula makila sur place asanza ba bula makila asanza pena bo nga bi maman comment s'explique posa butu wana déjà partir ba 1 heure. Vous comprenez? To benda libanda na ba artiste msu bazaki na to benda libanda azo sanza bula makila mais kuna batu ba fete ba bate mamne le kalibanda. Donc c'était comme na ba te so ba artiste msu ba bango ba msu pe ba bate na ebité. Asanzi ngabi oyi komi problème sérieux batu msu ba chele poison mais kuna musique ebeta. Na longwa fete wana sans ko signaler sans ni to kangaka eloko mo taxi moro to longwa to kenda ti liboso le pango na bango. Fandi wana ba mama bon ba bimi wana problème nini leki ba pesaka e na ba te ba pesaka e nini na e ba sute pe chango Naomi wala ba nini wana zala ba 2000 ba 15 ouais ba 2015 nena no expliquer tinga ba no mela whisky bon ba no mela bière ya za na posa mela whisky ya ngazo verre na nga meli na ebité tisko e comme lo ba mageno donc c'est que poison sko ngamo etinga no malili na bi do poison na fale ngani na bae tant que nzamba lingaki te zaki pe ya yete zaki yanga pechwana alala alamuka akona peta nzoto peno sentir pena ke mais ngamo na eta la mona ba na tongo na banga batu msusu pululu alinga lekisa bika gaza sérieux na pululu alinga lekisa mona batu bagina fete lobi eko ebeti na tongo nango batu ba comprendre ba comprendre na fandi na expliquer père na bango na expliquer mère na bango kende eza boye tala réalité batu ba yewana tarasko kitambo mabele na biso batu ba comprendre na mais ça ba commune msusu ngena za menacer ba ngiba betanga pour rien. Donc c'était comme ça et voilà. Na memara epa Angola tant Angola on a kenara bacteur bakima na été sauvé que bacteur bakima na Angola mais donc na kena Angola tout kenda et ça la bien donc baza ba mauvais souvenir mon azala nango ke ngala loba na rata liwa place ba artiste baza ebele place mabe pe zala rebelle to seka na raboé mais na mitema na biso to lingana penza te vous comprendre donc c'est ngana ebe ke non na tiki ver na se ya ambiance wana na tiki ver na ngana ke faroté Duchesse or na table na nguna mama msu ezoleka vous comprenez donc on peut bazala ki di baso neni na ebité ça ko mela ver wana donc Dieu merci elle est encore en vie comme déjà na bana mi balé donc soto kutana bana ka leader nzamba lingako leader nzamba lingako donc je la salue Naomi Triple Mboma donc nzamba batelo toujours. Voilà. Et c'est là yo soupçon au PC plus c'est pas nani na table na kata fête wana nani pena obane ko kanisa plus que akosala ba acte ndona otelo ko tenga wo viser mamba bon te tozake belé table zaki mulai tozaba artiste belé na table na biso mais bon na reviser mutu ndeni tozaba artiste belé wana talaka siko lelo ba viser yo osali mabe pona ndeko no vidéo ba biyo mutu tie poison na point no pona vidéo tant lelo ba viser osiko oloba nino kanisani makambo yo ngana oloba bato poto bandeko na biso poto ngana yebi ke bino bozala wana bolingaka Congo est avancé bolingaka Congo tozala bomoko tozala soudé ngana yebi bino bozala te pona ko panza bozala te pona ko kotisa en moro boy entre nous
Nalobaka merci na bino bato benga bo finginga bo lobi ba n'importe quoi et merci na bino bande kwa poto mususu bo benga po bo consolenga po bo démentir marambango malgré boyebi source nango te mais bo benga quand même po bo lobaka pululu ko ça suscité parce que les gens disent n'importe quoi toujours. Ngala loba boye. Vie de loin c'est un ami de longue date. C'est pas les longs n'ont visé que tu les poisons pour te connaître point noir. Combien de fois tu voyages dans la vie de loin, combien de fois tu l'as liné bersi comme encore. Tant bon bazala tewana, ngana zala na vie de loin, c'est un ami. Pour moi d'ailleurs c'est un frère déjà. Naebi bana nae, nazala nae. Maman msusu tant to lobara yango boye. Ezala neti blague ya panzelo moro boye. Et bien, tu buzz. Mais il y a du moment où je suis comme en réalité, tant que je suis moutazan soutien à Mokili. Déplacé comme un score, moutala ti charge ya liwa ya moto. Dieu est bon que poison na bolo bagay pour la télé, poison il est encore en vie. Et il a eu le courage de témoigner que Pouloulou c'est innocent. Pouloulou c'est innocent na mamtou baoloba. Merci Massalanga vie de loin, naningo démentir ango et yango ngapi nazui quand même courage ya koleka na émission bo epona koloba. Botika s'il vous plaît. Tous ba parents, tous na ba famille, tous na ba fanatique. En plus tous na ba ennemi, tous na monde ma bé. Pourquoi? Papa kosimba makila mutu na bomate na bomite na otikala pe ko bomate pardon s'il vous plaît nazwa succès na ngai ya nzambe na yebine ba boma mutu te na yebine ba lekisa mutu te na yebine ba mela makila mutu te na yebine ba chela mutu poison te na yebi pete ni no chela mutu poison pour kufa na chela mutu poison na chela vie de l'impoison s'il vous plaît bino bato bo benginga déjà bon anticiper pour na ofinga nga merci. Mais Nzamba limbi sabino. Donc y a pas si makasi ngamo esalanga mabemba moko babenga appel à liboso babenga na poto allo pululu ndeni ni obi ke kela sale mikela mwana batu vraiment kela vraiment ngala sans chargeur na yali mabe ba justice bani na ofu na benga na ebisie kela fo samana ngelo liboso na lobaneka ya ngwana na WhatsApp kela yo déjà to samana yo mon abattu. Donc, pression à la zone na poto maman, quelle a salle émission à l'obi que yo télévi de l'impoison. Et la moussanga quelle a bien télévi de l'impoison. On va ta poto bazobe. Ba ta poto ko. Quelle a bien télévi de l'impoison. Et où tu n'en vois bilika mongo ya poison ya rocher la vie de l'impoison et où tu vas pi. Na luka maman numéro kela na sengi ma vioquer la pesingango na bengi kela na solo na kela nga fona sambana. Ngala la vie de l'impoison. Ote nani ni nga kuna mama ote nga sala ke mission na bika ke tozala ki bisunyo na point noir. Ba commentaire car ndenge za nga bia. C'est vrai. Na comme les vues de loin, premier message à répondre, deuxième message à répondre. Ngani na bisi ya ba problème nini nga na yoka o. O nini nga bite nini yona kila ba komo panza sa OK nga na cheli au poison. C'est vrai, maram nini wana. En tout cas, il y a idée à émission vie de l'homme tapé ça. Il y a maramba boy photo où les sa maman au salle longue émission pour nous démentir que l'on là-bas tout virus soit n'engagé côté. Normalement émission de tout ça binomi balé na plateau mais vu que temps ils un peu mon boulot ils permettre c'est que kaboliango donc on a vu de l'œil d'Abotalaki comment appeler ça qui point de vue par rapport à faire poison bah qui ça qui ndengeno chiko pululu le lopé de logi chiko pululu pour que yemo copé appeler ça moi explication claire par rapport à l'Ikambango. On comprend donc Nabi abinanga yaya photo ça l'émission morbo rapide tout long la virus on linge kota na mito ba tout poza mabe on ne sait jamais parce que les kameko ya pe comme sérieux et là tayo tout le monde papa koba ba mamu là ta la taya oh papa koba mutaboma li sala ngomba papa koba mutasali océan boé il y a des gens batika la peine na mamba bongo na mutu vous comprenez eza mabe ngana lobi que non eza mabe parce que na auto zalja ba gros ba problème sérieux na carrière nangana no par rapport ya ba producteur et le loba nimba la tsanga so le mo pa ko ta virus ni na ba fanatique na ngai
to voyage kati leo na ko ke poto po ba ya mangande ni na ba fanatique na ngai to na ko ke na Afrique du Sud to na ko ke ne mboka mo Australie ou partout États-Unis Canada boy po ba ya mangande ni na ba fanatique na ngai ozomona donc ça déjà le mot boy faut que longolango ba tuna mutu ke pulula tila ke vide le poison c'est faux pardon s'il vous plaît na bomate pe na otikala ko bomate s'il vous plaît on me peut besoin na ozana ataku tuna nuko zuana no eloko na na kobomana ngate papa biso na biso to bunda na biso ne to za boto to débris na biso na vie vous comprenez toujours débris na biso na vie na zo ndeko na ngai azo bunda na azo débris na vie lokola ngai un simple artiste yo toujours bunda na Congo to bimisata ba mitu na bandenge moko boye na niveau international na tiela muninga na nga poison na bombe ya bunga na mokili na perdre David de na nga na vie. Mais aujourd'hui, on connaît que quand même, les jours-là, il y a activité, on a besoin ensemble. Bon, mais là, ensemble, après, ma bé, comme elle est dans la ville. Vous avez une banane. Non, oui, bah, t'es ma bé, comme elle est tanini, poison, bah, c'est les tanini, parce qu'on était ensemble. Tout ça qui est belé, hein. Ça qui voyage, moi, tout ça qui ngaï, shoga, boui, et bakata, qui encore, qui là. Tout ça qui m'a artiste c'est belé wana donc mutazaki na chambre nae vous comprendre mutazaki na chambre nae et ngana yaki ko benga maswaku vous comprendre donc maswaku papa maswaku na pe mote abenga leader ozap ne WhatsApp ezaka na c'était na braza wani to na production mo cop moto sakoto na ya na c'était yaka aye to koma la ne ko chambre moko na DiCaprio voilà vous comprendre ngana accepta kulala na DiCaprio na maswaku na metu na ngana chambre mundele wana kuti hotel azolo ba mais comment vous bokola la 3 personnes na chambre mo na metu moko comprendre muta bengisa biso na solo linga habité bangonde ba yeboye nani maswaku ayepa nanga vous comprendre ayepa nanga dona na choité dans la place musu ya ko gelala te parce que ayepa nanga don face à la wana DiCaprio même azaki na mama mususu kopango e écouter na braza yaza déjà na braza. Alors, biso tout aux acquis, on a montagne accepté la naïazate. Alors, moi, je me suis décidé, bon, ça va boire à tout la chambre. Même déjeuner dans un hôtel, moi, on dit, je me suis ça DiCaprio, alors déjeuner dans la place, donc, on a dit, on comprend parfois ma soie, ou alors, on déjeuner dans un déjeuner. Donc, c'était Ezaki, dans le bas, Ezaki, retrouvaille morobo, il y a bien, et pas ça bien. Na idée que tout est maman poison ne kozala. À part ça, tozaki sous na vie de loin non. Avant ou après voyage ya maman na loba tozana na vie de loin abenga que non ya nga na za point noir. Point noir ça va nga pe na ko mago to point noir dans une semaine on a kena point noir. Olé la koma on a hôtel on a comme la pas ya prêtre na monde za la karaté olé ya foot hôtel mbongo ya pas sinon to ke kangso ke foot à sous hôtel tu gagnes combien? Et ça la que non créer la relation on a prêtre no mo boya loger o m soit en flat ça loger on a flat na ndeza la kaka abisinga te ya ngana na flat mo boye koto yo ya boss na mo boye buju kenzo ngabia ça va na ya wana na kinda na place au vanda wana to vanzi na ye to lala na ekutu ye kuta ndima olala na se alali na se ngala na metu deuxième jour ngala na se neza la kaka yala ni na metu neza la kaka vous comprenez si abinanga ya to continue olala boete na bengi prêtre na mo boye mususu na kina nga na hôtel na yo tika no tika na hôtel wana a créer langa pe relation na prêtre na yo wana comprendre tika na nga na sala kutu un mois mobima na hôtel ango ba tika langa pe na chambre confort pe marambo na vanda na nga après a sala nga sin aïssa nga sina bina nga ya corps bien te na moni onire ba chelinga poison nga na seki kutu ya tika poison na cheli au poison c'est vrai ba chelinga poison habita la photo atilinga photo na ya bisanza moko boye na monika baba ngeli moko boye ba biloko mo noir mani na poison on est ngwana nde o santi nga biate ya liaki biloko mabe ngala okeno na ninga blague eleki nango pe après na yo ka ote vidéo le kutu asali soki shit ya sucre na yo ka pa bato vidéo la kondi fo ba msuzo shit ya sucre msuzo batelier poison ileka kutu na bosana na mambo wana
mikolo kaka sikoyo ba bisanga na mikili ba benganga ke o chili vide le poison. En tout cas, le qu'on est frappé ma casse tellement. Na comme même près, na bengi ataba 4 ou 5 personnes ba artistes PK kana bengi na mega un peu ko na conseil na sa ndi na mamba bo pochenga chimé chenga palpite. Na zu idée na qui n'est pas président Elombe ba mikolo te, ba mikolo talaraka. Na mona qui est pas président Elombe bena qui est pas président Masumu na tal savon likambo. Parce que ce problème est ça entre nous les artistes, on va mikolo, on va président, on a soumettre problème na ngai, tout mega un peu ko solo là, on a ba benga tout va na tout solo là, on a na contacter mo vidéo loin. Ndewe bisinga te ko so ke benga bango et chayo moi on est coupable, ko s'agiter te. Maîtrisant on a no tal ampleur on ndenge ke ndenga bi na rumela te na l'ampleur. Si on a contacté de loin pour nous solo na on t'a pas idée émission boy. Donc le regard yo lo ba mingo solo na ba fanatique ya vide loin au solo là aussi na ba fanatique ya Yomoko na ba oyo ba kizaki plus yo par rapport à les kambango solo na bango c'est nettement ba talo et puis si il y a un message à repasser na vide loin à ce moment à d'autres là message ni no pesa na vide loin message quand on pesa d'abord Charlie ya ebi Charlie ya ebi papa na onesha papa na ya one donc tozana bana oyo bazokola bango ba succéder biso après. Et ça la passe ceux qui basent déjà dans le virus mobo na moto kekingani mutachela papa biso poison to bana na ngaba lo bageno papa vidéo na ko selara papa biso makamuke mutachela ga poison vous voyez et ça ba génération ezoya après biso to lingate ba enwane tikala to linga bana na biso bazala soudé lokola bana ya JB ba wera ba mona na ba solo la bazala bien. To lingana tant que ba frère na mitema auto ko lo ba mambo TV o eza TV to lo ba mais mitema nde bi ba réalité makambo ngana o jire lo mo boelelo maloba auto lo ba oyo e ko leka nango so le ligordo lelo o mama kwanza lelo te. Et je jure devant Dieu son ngam tu na tili vidéo le poison ana nazala modi ko banane na lo balelo tina dernière génération okufa na ngai et c'est pas blague na lo bien on a fin fond de mon cœur ba fanatique ya vie de loin bozala pressé boza bato bo soutenir biso chacun ses fanatiques nazala ba fanatique na ngai azape na ba fanatique na ye c'est mon frère to passer na ba moment moro bo oyo kutu lelo tende bo mona wana lelo te to passer na ma msusu o yenanga to yebi c'est peut-être le seul artiste où on a ko beta to le loke to latana na bilamba mais c'est mon ami to latana na bilamba to lal nembe to ma to salne buzo besika moko ba mabele oyo to sala ngu ba mabete lelo kutu ba bezo lelo ya mikie ba mambo to lala besika moko ya nazala na lelo te to voyager na depuis to zala na depuis siko lelo ba mama botan comme botama eza bien te to longola ba bloko na moto a mes fanatiques na le bagara merci na bino bato bo soutenir nga ton mambo eye ton mambo elobami to continuer toujours ko zala bongo et to za ba parents to za ba leader ya ba groupe to tika pardon pendant na le bato tika o créer ba mama kamba boye eza bien te. Et Dieu merci que l'eau est comme il était. Dans le banoka raso que ça bon siko koma maele. Ye banani ozala na ye banani olia na ye. Mutumsu po go viso kan si em so ezayete. Em supe mutoka yola la no la mukana na ye ozala na ye o koma na ye wana. Peut-être. Toi banzambe te mo ye ba réalité ali kamwe comme il ezati yo komo viser boye. Mutabeti oli kofi boye yo komo viser boye. Wama sanango komande ko na ngai effacer le wana na mutuna soki peut-être le bibon ka pour na TV motikal na le wana na mutema na effacer ngo ko gérer likambo na gérer bo na TV ya lelo ti génération nga mutaolinga sacrifier génération ya zate so na lobi yango c'est parce que naza innocent na makambo wana tout na ba fanatique aji ya masananga de loin. Bolongolango tozala bien
Vous soutenez biso nde vous soutenez biso. Mais merci quand même parce que vous finissez vous lobby n'importe quoi et na limbisi bino parce que ça ngate. Vous mega un peu ko luka côté msusu. Voilà quoi. Na ba fanatique nanga merci na lingi bino trop so na zongi siko côté ya news nanga ba ngai. Donc je peux son mine moi souka pas tant aussi ça au PC news là numéro maman on a dédicace ça là bien. Donc Ganser propre donc Marie il passe on a à Paris wana Ganser propre aussi Eli Kalanda Stade de France et na bosanité venanga Chovo Ingemba na kati ya Paris ba mbote belé na bandongi surtout botala biso. Alors que je pense que vous avez suivi, vous avez compris que notre frère Aza innocent par rapport à ba dire au botu balobi au bobengaki en tout cas to jijarati ba préjugement surtout des ama be makasi ko le quand même. Donc to meka ko solo la famille ko meka pe ko sala analyse maka mususu. Donc au monique vidéo le mo le kaki ala bi mona aye bien ngoté chiko za amine yemo pe le chiko a témoigner par rapport au Cameroun voilà et ça lui fait plaisir parce que to yo moko et to comprendre que mabe ezai pas na yote ni pas vidéo ni aussi pas que les aga batu ba songi les ont dit des bazo sala que les loba congolais to be manaka biso na biso voilà je pour le maintenant pardon quand tu étais en route que la lobi bongo nga na bisie ndeni yo ko lo ba bongo abina nga président ngate en tout cas nga la tikel ko tanga kombo na yote na mambo donc nga pe mission ko la sala ki natalité nega batu ba bengi ba lobela ki yango na lobela ne bongo que la oyebi ba conseil nga na pesa yo yo na lelo omo kende bien zalaka respect ngo zalaka ko za bilobela te mondo eza monde mambo ebele oyo ekuta biso eza monde mambo ebele malé bozo vivre ozo comprendre ngo koza no bilobela te koza pe pressé te zaka na leader no ndinga zo fula bongo c'est très bien donc na sepeli makasi eza na problème tene na beno ke na to samba na yo eza par rapport ndenge message nga na yo ke la ki pona ta l'émission na te donc voilà quoi voilà ça c'est bien et maintenant en fait tout ça ndenge nini Chiko Pululu artiste comédien artiste musicien tout cas qui va chanson qui toque en tout cas félicitations l'équipe validée est bien dans la ville de Kinshasa et maintenant au sala ndenge nini pona ko c'est partager art koto théâtre koto boyer musique les arabes temps sauf que tamola na moment moté bien sûr que musique na art na biso dramatique tamola de père et ngana mega un peu ko se départager kaka net lelo abakalate je crois na ba répétition na ba 18h na répétition moi coulisses par rapport à ba bloc on a travaillé est-ce qu'on a ndule na travailler au soir il y a théâtre na salle répétition na moi donc voilà quoi na me kaka ko bunda na ndule malé méthode tala nan et ngaku nazo sepela makasi tona otala na le king hasala lelo akoti ma cinéma mo ezo sala nga susu et on comprend et pesinga susu ba bisengo mo boya mamo pona lo bakeno musique na art dramatique ça étamola de père papa wemba na habité ba film wa sala nga la tala ba film papa wemba sala par la vie est belle azan ba film même soit sala oyo na habité pourquoi bimate mais nga la tala on a machine à masse mo parmi ba cameraman ba sala film mais voilà papa wemba donc pendant le barak ils ont une gravité que artiste et comédien à sala pe musique. On comprend. Donc ils ont le mot ce que ils ont na 100 pourquoi pas au salon. Mais pour ça que Ndombasi il est vraiment dans Londres à la biso José Baï la JB service à Transi ba douter moi mon papa mon babi peut-être ba yembela était na studio to kata mon live ça la biso bien. Là ngana beta bilo na ngamote na robeta na penete lo mo na koki kondi mate ke yo keneli bela po mongongo na yo ezongelaka ngai na motema oza konvahir motema na ngai ya gisma bio botika kolela Maboko, tu mets Maboko, donc les jumeaux, tu mets Maboko. Donc, à toi, félicitations pour ma voix faire rigolo là, c'est pas facile. Ça rend ma voix à Ndegomusu, mais faire rigolo là, donc, il a facilité. Aza parmi chanteurs, musiciens, artistes, il y a Mbo Cannabis Opéo, Nazo linga sous ma casse na linga ke makasi aza muto azo défendre rumba na biso parce que tomoni ba king hasala bango siko ba côté na ba niveau ya ma mususu ya musique mususu mais faire cher de poule aza ka muto azo
azo défendre toujours la rumba congolaise, donc talakaka. Donc azo sepela makasi. Moi j'aime la bonne musique. Tu comprends, hein? Donc c'est comme ça, to linga ba papa wemba, ti to linga ba papa wemba, ti tozo linga ba King Hasala, ti lelo tozo linga ba Cher de Paul Ferré, et pourquoi pas vient na biso les rois de la forêt. Donc voilà quoi. Donc tozawana. Voilà. Et nandenge na yo moko, tokoyo ka moi mokso moko par rapport à disque na yo, et jusqu'à maintenant promotion, moi tozo tala ka moi muke na ba télé, n'habite moi kilo eza. Oh bozo tala na oui kilo eza parce que producteur azate. Oh bozo tala nza ba bloko eleka, ba bloko nango ba pirataki. Lelo na za studio na travailler na sala même featuring mo bona na Pomba Nuance déplique. Donc pour na Pomba Nuance, fallait pena beta moi fit morboé na artiste mususme. Avoir Jacques qui a un Mikili. Donc, petit mon boulot, mais la vidéo, j'ai déjà ma moto. Donc, bientôt, on a un générique. Donc, les gens qui n'est pas dans le ça générique, on a puis maramou font maramou banda. Donc, tout le monde, je crois, pour moi, c'est la kitoko. Ne batu bazo zelango, donc, beau zelango karabongo. Donc, même camouflage, non, camouflage, donc, on a somme à vider, na fonga, na pesi makambo. Mais, n'a pas toujours qu'un amoureux qu'on a zongi sur les marchés, un amour a zongi na beza maramnanga, actualité, maramnanga, en parce que ngai musique to bandi yango bana bomwana mais ko kota na ben yango na ebeti neza nga kanseka so beti isili OK falso beti landela promotion landela mamwebele j'avais pas de conseiller artistique pour landela na mamnanga ndule mais na comprendre jo maman ndenge zali nazana ba conseiller artistique bazali nazana ba avocat déjà bazo landela par rapport ya mamnanga manager pas zali manager na ngasko azana Canada auto travailler na et donc je crois ce moment est vidé les gens vont comprendre qui est Pouloulou réellement. Donc voilà, à part musique, mambo na lobby il y a court métrage Joano nazo sala mon président ça c'est agoya pour na ko défendre côté Morobo et donc voilà quoi. Donc eza nango eza kaka art ngala benga ngo eza art tant que eza na sang donc il faut que ça les lango eza ba graino nzamba pesa pourquoi ko bomba yango ti wapi donc faut que ça les la yango e bota mboma titi voilà. Tokomi na mosuka une dernière question pour toka banayo chiko pour tozongi na moi monde ya théâtre nani santaka à l'aise na ye na scène aussi film nini au mitalo tala bien non je suis vraiment un artiste comédien ya mboko na biso RDC question na linga mingi makasi nani vraiment film nini oyo tala omimona ko bin na mindimi ke naza pena artiste oyo osala omona ke naza artiste et c'est plus ça quand on a quatre motema na yo et nani po ndimaka ozala na ye na scène ozala l'aise na ye déjà na scène na linga ozala soki naza scène moko na mama epela nazala l'aise so na scène moko na vidéo nazala l'aise parce que toyebani ba d'abord ezala nini boulot tosala reza boulot ya bazoba te boulot ya bato mayele ça les gens de bale ba pesi yo passe eza bato mususu au PCA le roman plutôt ça n'a pas passe sur scène au senti que bateau en tout cas pourquoi ba le bague non pour nous na buibu et simara parce qu'on a déjà une cohésion d'esprit une cohésion artistique on a dit que son a le bine boy à kangabo rozong c'est langa boy donc cohésion on a déjà quota donc lorsque je suis avec buibu sur scène je suis à l'aise vu de loin je suis à l'aise surtout sur vidéo za papa nanga on comprendre so nazande na modéro nous on est dans mode na scène bon naza à l'aise on a la kalunga naza à l'aise donc bato wana ga to sana la bango babiloko wana so mobeti monene ya beta bamba so naza na Freddy naza à l'aise so naza na mon père ça y naza la sou plus à l'aise le sou pour aye binga bien ayebi po ye muta façonner po ye muta fongolije po ye donc nazala à l'aise peso nazana ma casse le sou koleka so nazana phénomène la dit so be nazala à l'aise ma casse donc comprendre donc bato ka déjà to bossa na bango wana et cohésion mo déjà kota na bi question na beti boya ozong sa boye ayebi question pululu na lobine boye a répondre nga boye po nga na répondre boye diable lisusu donc talara koko so donc ya lobela ko te voilà ça c'est bien et pour na film lobité film nini au santa qui aux artistes ils est belé déjà ko bana déjà na Jésus de Mandaka ti na ko ya confirmation na ngai pour na sentir ezaki na
Maman pour le baboué producteur soit bête le on est boy kanga pena pululu ba film moi qui est Moscovite moi qui est Moscovite te Moscovite non bon siko pululu ay banika na Moscovite donc ça que non et logo tout et frappa yango na ne pesa makambo donc voilà quoi. Voilà. Donc comme la souka émission biso na ngo présenter biso bande waza na moni ba kokana makasi ne biso na banani ba petit to bana ozo bimisa mikolo. Télé Jimo bango baza ba artistes oyo na recruter bango mikolo na zana bango donc ba découvrir bango sur scène bientôt. Na ina pesa couleur moro boye ba mona bango na court métrage na lo ba oyo. De bazana makambo fo ba pesa bazana ba biloko fo babimisa na kati na bango donc na lo baga ke na pesi bango chance kita bango pe ne ba pesa nga chance ne nga pe na pesa bango chance ba découvrir bango et surtout que bandimi ba pesi vraiment mamolinga nini mamolinga olingi yango ba proposer yo soro boya mais soro bika ke no na se pelise kaka là et pesate mais ceux qui ont ndimi obi ke no bon je suis d'accord na koti na ye. Là, c'est bon. Mais comme Baron Bandimiango, je sens que ils ont quelque chose à donner au public. Voilà. Ouais. Fanatique no bazelanini et puis ni no bombeli bango comme film ni no bombeli bango makambo ki toko pona bango bazelani. Bazelaka mambo bien dans le toujours que être absent sur scène n'est pas synonyme d'être fini. Navandaki trop mais ça te que non asila kiti donc artiste na binazali maman pe sabine zebele. Les belé tout ça tout pesi na le côté jusque là quand la manda mona bimisa wana ba page les belé les livre mobimba faut bimisa ba nouveauté faut bimisa mambo sika et tout le bien toujours que ba décodeur côté le biso na ba parler ozo comprendre donc ba mota la mingi ba a plus ba zota la mingi ba mambo belé ce qu'il fallait qu'on mette un peu qu'on s'adapter par rapport ya ba bloro to sala ka komeka su ko kota moké par rapport ba conseil na bino mo ba ta poto ba to libanda mingi surtout bino ba botala blon na biso ba fanatique nanga pona ba conseil bo pesenga ke pululu cette fois-ci meka un peu ko améliorer les sous par rapport ya ba tala mingi ba plus tala mingi ba chaîne étrangère libanda o meka un peu su ko s'adapter na musala o kota su ba bloro mso ezala te o sala wana na yoka ebino yango naza siko na kata marambo nazo sala. Je crois que ça la matin vous allez jamais déçu. Donc voilà. À part ça toujours na mon abus sur banzonzing mais à part banzonzing na osala court métrage mo boye pona ko meka un peu ko laksabino ke naza artiste oyo ba talent ezali belé. Bocha toujours ba mena bino na kata mamoto sala bo soutenir mambo silate mambo zanango ezaka ke ba tande pesama ki ya moi absence, il y a moi qui vends suite ça m'a belé les cas et je suis là, moi je bosse toujours, nazo bosser pour na le bakeno, na vandagité, na croiser ba braté pour vivre la réalité makambo. Voilà, ba mbote aussi numéro de téléphone la bande ko ba mbote na pesa na batuto balinganga, na bosanité Elodie la maintenance, na bosanité Nono Guylaine na London, Coco Bikotele Maman na Mary Forever, maman na Soué, maman na Rejoice, maman na Donald Longange, Guinette, la Barbara de Conventry, Nabo Sanité, Sandra Bikotele, Clarisse Bikotele. Clarisse Bikotele, yangwana taka yo, mutuna yo, Clara Bikotele. Voilà quoi, na gobo ça n'a raté. Maman Leki na London. Maman Leki na London et voilà quoi, tous mes fanatiques, na lingi bino trop, c'est-à-dire boyo karayo karaté, voilà quoi, boyo karayo karaté. Pour le lazare na te pas boma bato, pour le lazare pour no sepeli sabino ko seki sabino na ba parler, ne bolinga ka bolinge ka bongo donc bolongo la ba yoka yoka et voilà quoi. Donc na lingi bino trop, na betaka setemi mingi na ba jimo bomoni wana, ils ont quelque chose à vous donner. Vous découvrir bon sur scène et vous ne serez jamais déçus. Voilà. Numéro de téléphone. Number téléphone sur WhatsApp est plus 243 81 54 52 249 54 52 249. Donc voilà quoi. Voilà, mais on va pas se séparer comme ça, tu as là juste 2 minutes, na tigre chiko pululu, ame mabiso azong seption esprit pena ya pululu. To longo li chiko, to tigre pena pululu, azong sebiso ma pululu mukelelo et ame biso pe na ki chiko musicien
pour que tokabana. Mais avant tout topesi na mbote na yoza ntimba to nduzi to kankuto mombia nga za timba mbote na bando bata la biso isa bango nini surtout bamono pembe na star munini ya mboka na biso chikopulo na pesi mbote na bandeko bata biso libanda na pesi mbote na bandeko bata biso libanda artiste na biso azali ausala ke biso pe to sepelisa bino voilà mbote zati azangi batu te na te bon petit on a mon na jour voilà et ça yo nganjuzi bon Liloba ba poto na pesi na mbote pas grand frère propre na kati Chicago Josi Kaluma na pesi ba mbota mingi azela mama wana oyo ga sikoyo aomonango na remercier Chouchou mon vieux artiste Poululu kanda lobi otika biso te to za pembe na aza na biso ke na biso ti place biso to koma ti place pas zali et ça biso bien na pesi sou mbote pas massa na ngai 0-0 bisika zali ba mbote belé na ki na pesi artiste mbaya ba mbote belé na pesi sou grand poète mère oyo sala ba jimo bazala na kati ya Londres mama Ariette Kalambote na pesi sou ba mbote belé pe na pesi sou ba massa na nga tout ba jimo baza toujours na sima na biso na ba jimo na ba jimel baza toujours na sima na biso tant mususu pour occasion na bango ekoma. Voilà. Merci na monique ntimba pena beninyo surtout et ndouzi uta beninyo surtout ntimba abo kili bango sali bien. Je pour le tout que juste pour faire la plaisir na bango bota la biso et resika ngata toujours derrière la caméra pour nous pesa ka bilenga ne zalaka. On a tiré nos micros des annonces émissions. Donc voilà, au sali comédie au seul peu moins musique bien et ça la biso plaisir surtout na José Baï la JB service agence assis agence par les autres. Merci Chigo. Oemi ndela za to amba to pa no boti osa ba za o mo sa boti apa no ngato na ye na za ina yo siko oyo so ba na zo ba te eza iyo to ye o asali amabongo pa no parce po ana bino o mana minam ozo tana mone tu na mo na mo sala o sala mana mutu na esa te na ne po na ne bo bata lo to yona siko o azoya olu ale ina una na esa yo to ona mo na buto esa yo mo luka mutu mo na ki sega solo bena mutu lo sala na gizengi te luka o ba o nga izen na ne ha izana ona gagné na buto na porte el pango esa ina na bi yo mo luka mutu ozoka te luka mutu o mo na ki o gangela ki na buto bon ça va na ina na fi en oh fi on le chodia ça fi enfant fan en main fan en main Coco ana vino donc voilà ouais zara moi le mo bo na ndenge ya na ndenge systématique surtout que na ce qu'on a ndenge ba kunga mingi vient na kunga ti Sébastien Osewit Yama Lili Kazibula ndena lobeka ke vient na ngai yone makambo nde lobeka pululu na sa nini un polo auto instrument réponse na ngai yo ebi. Je suis amoureux, Ngalili Kazibula nayo. Je suis amoureux, Ngalili Kazibula nayo. Mon manteau en plein hiver, yolongolinga manteau tikinga zéro. Soke tabe balongoli imposo, seke balingi baliango de serre. Sonanganini Sébastien Kungwati Sonanganini c'est wite nangai napesi yo Kungwati napesi yo de capitale le plus proche du monde séparé na monde de la fleuve Congo séparé na fleuve Congo sokioko naviguer nengo lingi sokioko traverser kakayo Kungwati na bongo na ngai koma plena ba je t'aime na yo Kungwati virise kota te pardon ke ko sala dega
okokoma bamonde amour na mira motema na ngai ye na banka motema na ngai opika drapo kungwati napesi yo bino boyiba te. Merci beaucoup, ça dit Nabino Batutu Bolingara Pouloulou, je suis là. Na ndenge ya comédie, tozali vraiment non na pesa belete. Na pesa ndambuka ya muke. Donc bon en vouloir rapidement parce qu'on est là toujours pour vous satisfaire, pour vous déstresser. On a le bac distraction na bino na parler de botala ka boulot nanga. Nga pona nga naza pona seke sabino pona déstresser bino pona distraire bino na parler bovanzi, otala TV, otala Pouloulou. Ozo sepela mais pona nule na koti yango nazo bunda nazo meka bochama boko bo soutenir et magambo nazo sala tango ke bima vous allez comprendre que Pouloulou c'est un artiste ninge toujours bolo baka Pouloulou oza monstre d'art ba benga mikolo lumière de l'art congolaise. Donc voilà na ensemble belete dans le bébélete na lingi bino trop Paris, Canada, Belgique, Hollande, Allemagne, Suisse, son a zongi côté ya côté kuna na Kenya, Australie, monde entier ba tutu bolinganga, ba masananga ya Côte d'Ivoire na lingi bino trop. To solo rande to solo na WhatsApp na bi que vous allez toujours connecté, ba masana ya Gabon. Masa base nango ekimi ba masalanga mobo ya Benin neto solo na bino sur Twitter to solo na bino sur Instagram to zala kaka ba masalanga Benin ba kombo ekimi na sepeli makasi ne bozo solo nanga ningi bozo pesanga ba conseil toujours que pour to lingo zonga ningo zalaki pona zonga nina zalaki eza problème te mais soutien na bino et ça langa bien na sepeli makasi na vie nanga ngade de ngadios na ba conseil na yo vie au petit na yo na lela fort yo bikane to solo la sur WhatsApp na ba conseil na merci beaucoup et na kolo banini ma maman chérie, ma maman que j'aime beaucoup, maman Henriette Maïmona. Merci na ba séjour na kin na lela fort maman. Merci beaucoup. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que... Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion. Et Zaline Kopé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.